Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Tous les Congolais, babuki bapie bino mo bomoni déjà bomoni na ba image lolenge nini bapie siko bandeko wana oyo basalaka na kati ya eska baemploye wana baza rien d'autre ke bandeko na biso bacongolais na bacongolaise et leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Mwana mwasi wana zongi na ye ndako 21h bandeko na yebi te mo yango vagabondage soki ba police on ba te yang ba ngo wapi video bomona oyo awa eza na komina Kimbateke na cimetière na cimetière na terminus ba robot ba soda oyo bomona oyo baza ba robot bakanyi mwa mwasi bato awutaki koteka na ye ka kope nde ezalaka azozonga bapatia ba 21h toke 22h bakangi ye viki abandaki kosala sope abandaki koboya kokende tala ndenge bazosabote mwana mwasi ya bato. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice sur Céciana, la Cléopâtre, autrement dit chef. Voilà mesdames et messieurs, en tout cas les lots, on décale misana koloba boko tabo ya comment bo fanda bo za ba canapé, bo za ba chaise fixe. En tout cas bo o alingara mingi ko fanda na se afanda na se. Parce que ezer oyinda Congolais na yebite ce qui nzambe asala biso na matière nini na bongisaka voix. Avant tout d'abord, tokota na sujet na biso na opesa mbote mingi na bandeko obolandaka biso na kati ya chaîne na biso chaîne na bino Actu Final télévision et comme marabongo et pas nangai moko balobi koseka donc voilà na sekara parce que na kandate. Merci beaucoup na Ikama Melina, merci beaucoup na princesse Davina, Elena David, en tout cas besoin na tellement et bien la maman chérie, merci beaucoup na ba commentaire maman Jina Mabiala na mona ba commentaire lisusu et salanga vraiment kitoko makasi balobi balobi fidèle Ilenda en tout cas partager quand on sala qui commenter vraiment et ça la kitoko makasi. Voilà maman sociale Evelyne Duchesse Tunani maman sociale nzamba zala na yo maman sociale Evelyne Duchesse Tunani nzamba zala na yo. Là je vois encore notre vieux Blaise Mokabi le chauffeur moko ya boss moko ya MB donc bientôt la cité du fleuve mais biso ba émission to bando ça on pena la cité du fleuve donc moi fraîcheur moi écoute moi on peut pas fleuve koto moi fraîcheur ya J donc et ça la kito comme ça c'est bon grâce ya vie Blaise Mokabi pourquoi pas à Serge Vita les bijoutiers ya Serge tonton Vitalo merci beaucoup
tozalaka et ça là pour moi qui tout comme casse mes condoléances mes sincères condoléances mon vieux Bob Molema tu peux perdre grand frère nae en tout cas vraiment ezo sala pasi makasi honneur soit Bob Molema aussi peut perdre grand frère nae oye alanda atang eza bongo et pas na bongo donc na parcelle familiale en tout cas tozozala wana vraiment mobondo voilà merci beaucoup na bino pe o bolingaka nga merci beaucoup na bino pe oyo bolingaka nga te na sima ya caméra naza bongo na ingénieur Mitch fongolela nga vraiment to les donc je pense que ma solo eza déjà ya kofungama bandeko na nga lelo tozosolola toyebi ke biso nyonso mboka eza na nungu en tout cas félicitations na FARDC félicitations vraiment na FARDC boassuré malgré biso bacongolais tozala na biso bato ya baluka soki esimbi tobeti maboko ntango eyinda tofingi lisusu mais félicitations na FARDC bandeko toyebi ke FARDC na biso déjà progressé déjà donc et avancé déjà kala mingi te bazokoma déjà na Kigali nde nazoloba boye récupérer déjà Kigali en tout cas félicitations elingi koloba ke nzambe azalaka na ngambu na biso bacongolais nzambe abundelaka biso nzambe alingaka te makila bacongolais esopa na mingi balobaka 99 jours ezalaka ya miyibi kasi un jour ezalaka mpona mikolo ndako bomoni un jour yango ndenge ekoki. Combien de fois tu se lamentes, combien de fois FARDC bakei bato ba perdre bandeko na ba famille, bandeko bakei en tout cas comment tu perdre bato. Mes condoléances na bato nyonso ba tu ko perdre ba être cher na bango o bazalaki bongo na front. En tout cas esenga kaka makila etanga pona bato misusu ba gagner. Tout monaka bongo pe na indépendance poto zwa lipanda lelo ba makila pe etangaka. Esengaka bongo wana eza lwa ya nature même ye moko nzambe asala bongo mais ya kokamwa awa na ville ya Kinshasa bandeko na ngai tozo fêter réussite ya FARDC tozo fêter victoire ya kokamwa bandeko misusu bakomisi yango pillage bandeko misusu bakomisi yango journée na bango ya koyiba eza pasi yanga na ntango balobaka ke ennemi ya congolais eza kaka congolais to ndimaka yango tozwa nanu image oyo ya pillage ndenge bapiyaki SK nde bapiyaki SK bongo tozonga na nsima ASK tombé mes frères ASK biso dewa refilmer tolakaka bongo soki alekisa ngai yo lelo bien mama Seigneur Jésus elo ya sute eza koyinda natiki basoda na ambasade ya bakonzi na ambasade ya France bango bakengelaka ambasade ya France babia bato bakengela te nayebisi yo ASK tombe pesega bachampagne ebima nyonso ebima na ASK ça ne va pas ASK nayebisa bino ASK ça ne va pas nyonso awa ASK ça ne va pas au secours. Les retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, wana botukomona bongo image ezalaki ndenge ba piyaki SK oyo ya Itex Africa. Yes, est-ce que ça kuna na ville. Donc bandeko ba koti ba piye bino mo bozomona na bana basi. Bazo bima na ba brosse.
bazobima na bakantine batorsion wana tala bandeko na ngai ntango tozosala boye soki sikoyo policier abeti lisasi policier abomi mutu policier aye wana kangi bato po toloba lisusu ke polisi na biso baza mabe balingi kokanga ndesi na baaction oyo tozolela surtout mingi bagene tozolela awa tozolela misala eza te kongo misala ezalaka te yango na tokoma boye bautai kokanga bakulu na awa Costa Mutamba awa atie peine de mort tomoni ntina bareseau sociaux lolenge nini bato bazokondane Costa Mutamba siko totala biloko ya boye ntango okei opie oyibi bobuki eske etikali lokola lokola ndako moko boye bato nao bakota te babuki bapie bino mo bomoni deja bomoni na baimage lolenge nini bapie siko bandeko wana oyo basalaka na kati ya eska baemploye wana baza rien d'autre ke bandeko na biso bacongolais na bacongolaise bakinois na bakinoise ntango eska ekangami bandeko wana bafandi na ndako surtout ya bajeune soki baza mitema ya makasi te ya kosupporte piaka te oke koluka su mosala kote mosusu te tozosatendre mpo bakoma banani parce que na est wana la plupart eza bajeune garçon na bajeune fille toyebi te bandeko wana combien basufraki mpo bazwa mosala wana ebokola bango na bafamille na bango ntango bakomi lelo bashome bokoti bango na chômage ya mibali soki bakomi bakuluna Costa Mutamba mpe koto peine de mort eye to condamné ya basi ntango bomona batelemi bakomi kokoopere na mibali banlevaka bato na mituka to condamné ennemi ya congolais aza kaka congolais marche ezalaki ya pillage te ata kutu yango soki mpe bamindele yango motu bazosangana bayokana basa babundisa biso ntango babenga bango bane bainvesti nini bainvestisseur bandeko naseka mpona na kanda te bainvestisseur ntango baye ntango bazotonga eloko moko boye bazosala mwa kompani moko mpe bazosala mwa boye eza mpona bien na biso bana mboka tokoki kodétruire yango te avant no tosala to azure fo toyebi ke congolais aza peuple moko azalaka du mazalaka na kanda makasi congolais surtout kinois ozala mpe mwana ntango ata omonake na bakostime abimaka ntongo akenda mosala soki eyini ndenge alata kilote ondima te kongola moto akanda mais pas jusque là président de la république baministre bakonzi ya mboko baza likolo batiki peuple emarche mpona victoire ya FARDC biso tokomisi yango pillage bandeko image mosusu eza awa tozwa yango nsima wana beta nao lisolo bayaya ntango bamisusu bakei babuki na ambassade babuki ambassade ya Rwanda babuki ya France babuki ya France babuki ya États-Unis babuki ba ambassade voire même mutu mosusu ayibi wala ezaki moyibi ayibi na machine ya ba visa Schengen siko ake nango wapi ntango bosali makambo ya bongo bandeko na bino mosusu baza na bademarshe bakotisaki deja bapasseport bazozela visa ebima botie bango wapi bamisusu mpo bokende kuna bokende kokota kuna baprojet na bino mpe ezalaki bovoyage
siko lelo oyo tolongola no ya Rwanda mpo moto ana besoin ke Rwanda kuna za te ba oyo wana bobuki wana bambasado bobuki bambasado bopie seke bolingi congolais totikala kaka awa esika moko po lelo oyo soki États-Unis elobi ke nakangi po ekangi deja France mpe elobi kuna ekangi bayaya bato sikoyo bamiyelaki awa baza na baaktivité na bango kuna na mikili ya bapaya botie bango wapi avant to agir faut to réfléchir avant to agir faut to réfléchir congolais congolaise parce que tant bosala bongo na mwana mwasi mpe bana basi mpe bazalaki bandeko c'est que to marchera na biso te ata victoire yango bakonza likolo nga na moni ata victoire yango souhait bato nyonso baza mature o bazo réfléchir ekomi ke ata victoire yango bo permetaka su te to marche nde kaka bolongolaka fete ya indépendance wana bato bamarchaka susu te badefile te bosala yango ke mutu na mutu afete victoire mpa na ye afete yango na bar na ye nde tomesana kofanda na babar to marché lisusu te ke tosangana boyeboyeboye to marché te lobi awa namoni bana ya isa na biso awa bazo marché mais faut voir mushe tukuta ekenda nango da esangwa mabe faut voir lolenge ni bazobuka bazopie ezalaka te ça ne se fait pas na bamikili misusu mpe ya bapaya tomonaka mpe bato mpe basalaka bamarche me bapiyaka te bayibaka te mingimingi ezalaka na Irak namona mingimingi bamarche esalamaka na Irak natala yango na Euro News mingimingi esalamaka kuna omonaka juste bango na bango na bapolisier ezala te ko babuka lobaki babambi mabanga po bapolisier batikela bango nzela baleka par erreur ekoki kokwela place moko kokwela vitre moko epasuki ekoki kosala boye par erreur me badetruisaka babien ya mboka na bango te tozoloba te Congo eza inachevé nanu Congo etongama te po eza monene siko bainvestisseur yango bakoya alolenge nini bakoya ndenge ta baotala peuple congolais akomi peuple moko sauvage bakoya ndenge nini bandeko tozwa no bafoto wana ndenge ni bandeko bakendaki nde babandaki kokopie kuna na maison na nini na ambassade tokende tobunda na Rwanda yango totelemi na kanda makasi na mboka na biso po barwandais jamais na communauté internationale bakoki koya kobotola biso mboka na biso te yango omoni tous les congolais tosangani tokomi mutu bo mpona Congo soki kolobi tokokabwana tokotikala kokabwana te makambo ya biso moko na mboka tosanganaka te mais soki ekomi mpona makambo etali mboka na biso Congo tokomaka mutu bo yango wana mpona lelo biso tu tozoproduire décision communauté internationale oyo baza na nsima ya Rwanda balongwa na mboka na biso toza na pose na bango te soki tokokende ti une semaine tokozala kaka awa je vous remercie. Le mur d'enceinte de l'ambassade de France est en feu.
Plusieurs centaines de manifestants encerclent le bâtiment. La situation est en train de dégénérer quand tout à coup, les forces de sécurité tirent plusieurs coups de feu en l'air pour faire fuir les assaillants. Les manifestants reprochent à la France son inaction, selon eux, suite aux attaques du Rwanda sur le sol congolais. Le ministre français des Affaires étrangères réagit. Ces attaques sont inadmissibles. Plus d'1 millier de Français habitent à Kinshasa. Tous ont cherché à se mettre à l'abri au plus vite. On a entendu quelques coups de feu. L'Institut français a été fermé. Le lycée français aussi, qui se trouve juste à côté. Et donc nous avons sécurisé les gens qui étaient à l'intérieur, dont les enfants. Plusieurs autres ambassades ont été attaquées au même moment. Ici, la représentation belge et celle des États-Unis. Et bien sûr, l'ambassade du Rwanda qui est entièrement pillée et saccagée. Nous sommes en train de manifester pour dire non à la rébellion, non au Rwanda. Voilà, merci beaucoup. On a tout comme on a ma photo. Le lengeni ni bandeko bazo piller. En tout cas, vraiment les acquis côté ya peuple. Peuple congolais wana bosali mabe, bosali mabe, bosali mabe. Côté pe ya police na biso. Police est comme une complicité. Bango kutu ba monyango lokola grâce moko boye ba farde se ba kende ba bundele kolo ba to perdre bandeko bango abatikala ana ville ya Kinshasa batikala ko yiba peuple. Batikala ko yiba peuple. Bisika nini oyo na Kinshasa ana ville na ville province ya Kinshasa awa batu bazo plaindre bazo se plaindre te pona comportement ya ba policier na biso. Comportement ya ba policier na biso. Ba policier na biso bazo se comporter mal. Oto yebi to tanga na école to tanga na civisme ke policier a protéger la population. Mais lelo oyo policier a commis ko piller population. Bande ko to zona image moko wana elekaki na Kisenso. Mwana mwasi moko autaki na ye koteka. Bande ko basi oyo batekelaka biso ba marchand to bateka ba biloko na mutu. Bazonga rappé ba 19h ba 20h ba susu oza na Kisenso ye koteka bo. Bande ko nde bazonga ba 21h ba 20h ba 21h faut bazonga po bazana ba famille. Na kimbante ke bande ko nanga na bosani na Kisenso te. Ata pe na Kisenso ango pe ezo salama. Je m'excuse. Ata na Kisenso ango pe ezo salama. Partout. Bande ko nanga na construire lisolo na kimbante ke. Mwana mwasi wana zongi na ye ndako 21h bandeko na yebite mo wango vagabondage soki ba police on ba te yang bango wapi soki bazwa bango wapi papa général ya la police otala ka bato pesa ka mitindo bo sala lisbo pesa lisusu ki benga bango lisusu bakisa susu mitindo mususu. Les kata na télé papa lobata bana population nyonso ko mona ke policiers zo ko agresser en tout cas population et ça la ndenge moni parce que trop c'est trop. Moi moi so na zongi na 21h 19h 20h 21h. Ouais ça pas même 23h pas même 0h pas même ceux qui 4h ceux qui 5h c'est peut 3h non. Akutani na ba policier. Le quoi pe ba memela biso système moko ba éclairer to yebité ba maman nanga ba papa nango bozota l'émission obo komelanga na commentaire na sera mobutu oya sera ba kader wana na série ya ba kader bazana ba série ni yango fona revoir koko na misa bete na suma solo oya ba policier ya kala ba kombo na bango na ba série ya Afdel. Est-ce que babandaka kotambola na ba éclairer? Musée Laurent Désiré Kabila. Era kotaka. Ayaka na ba éclairer te.
bakadogo balataka bateni nde totalaka na documentaire. Son Excellence Félix Tshisekedi ayebi mambo ya éclaireur wana te. Papa na biso Joseph Kabila autaki koleka baéclaireur bazala te. Basoda oyo ya cité baboteli biso toyebi te soki mpe babangaka bakulu na ye bakoma na système ya baéclaireur mpe baéclaireur yango banani bakulu na bandeko na ngai ba diaspora bakulu no boyokaka bakataka bato maboko bakataka makolo bakataka sans cesse nde yango wana bapolisier bakoma kokopere na bango batambolaka na bango butu bazwi bango batie bango na antenne civile yo moleka na yo zokanisaka ke lokola oyo mpe ka moninga nanga civile toleka nzoka ndazo ya pwakanga yo abali yo na nzoto abeleli oye wana cri ale bango mpe baye simba ye voire même bakoma kotia bato na bachambre na poche badiamba babuli ya diamba bazwi batie bato na poche bandeko mama wana jeune fille azaka jeune fille lokola ngai oyo auti koluka auti koteka azoleka azonga ndako babotoli ye perike wana bapolisier babotoli ye perike babotoli ye sac ya mbongo babotoli ye marchandise epuisque likolo nango botika ye ata kende bakangi ye lisusu bandeko tozwa na image pardon tozwa na image oyo video bomona oyo awa eza na komina Kimbateki na cimetière na komina Kimbateki na cimetière na terminus barobo basoda oyo bomona oyo baza barobo bakangi mwana mwasi bato autaki koteka na ye ka kope nde ezalaka azozonga bapata ba 21h toke 22h bakangi ye viki abandaki kosala so mpe abandaki koboya kokende tala ndenge bazosabote mwana mwasi ya bato donc na niveau moko incroyable donc nga kutu navandaki na bimi na porte navandi sikoyo donc naomona sabotage ya niveau oyo donc moi-même nakoki kokanga motema te yango mona nazwaki mwa bafoto yango me ya kobanga naobanga so bamoni baoluka bakopikenga tala na niveau bo ese justice pena na leta lelo pena ese biloko bovuma ya boevuma atako bino moko ate mutu vuma bokokanga ye bokosala mwana mwasi ta babimisi balongo letona na bilamba ta mwana mwasi ya bato De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, je vous une image. Le lengenin bazo benda mwana mwasi bourouette. Bazo benda ye bourouette. Wana elamba si elongwe bino moko bomoni elamba elongwe. Ezo mona na se bo talibé bomona ndenge elamba elongwe parce que ça ki molili. Elamba elongwe. Moi ça tikali bongo. Mais bazo continuer ko benda e pantalon pe si elongo le bazo bende na lokolo pantalon pe si elongo ekiti nidité ya mwana mwasi awa na kincha se pa ba policier na biso e comme l'autre côté pendant que baninga FARDC bazo kende kuna bazo bunda pona ekolo pona population ezala en sécurité ezala à l'aise. Bino awa bino bato botikalaka ako bo batela biso ba peuple bokoma ko yiba biso nga moko na fandi awa naza victime na bango 19h non datike kotia téléphone na charge ba courant le koma ya passe na ketia téléphone nga na charge non kita na zena sac na nga intervention oye nazotala na sali nini. Heureusement nazaki na carte na telemika lokwa zoba nazotuna ba na sali oyeba makambo sali sima o na sali eloko te nga kuna zo raisonner o nzambe na fini na internet na sali mutu nini
okoyeba mitifi nsima ti bana ya veni kaka lokola bamonaka nga baki babengi koko na biso baya kolanda nga wana sina banda ya kokende liboso mapapa bayibi kande na okende ana no batie nga kale na centrale mwa moke batikali no na lipapa saki na nga deja basimbi periki nazalaki nango deja koteke na yebi te tina komona nalobi jamais nga kokende kwa ntaba te natemi na bando tiela bango matata nasali nini nga soki nayebi motif te bopesi ngai bolakisi nga mpe mokanda oyo esali ke botambola oyo ya couvre feu bokangaka bato na baheure oyo soki eza te en tout cas nga na oke te boboma ngai awa nasala matata baloba bokoboma ngai awa moko asimbi nga na elamba soki elamba nange ekatani bandeko ti babandi koloba na nga wana yo ozala bino aza motu te mais soki elamba nange ekatani bayaya ntina yebisi bango botalaka motu ayibisaki na nga toyibi te boyibi motu ayibisaki na nga botala na kati bomona soki na nani bandeko bafongo nani aza na saki nani aza na saki nani aza na saki babandi eputa baza wana moto aza na saki na nga moke aomonana te resma nakabi ye moto aza na saki na nga na soni abimisi batai na kati bamoni carte na ngai presse en ligne na nde batikaka nga wana me mbongo ezalaki na kati ya saki ekei so bandeko soki ezalaka ke naza na carte te surtout mingi bakomi na biso oyo eza bakomi oyo bobengaka wana irrégulier tozomona boye bapolisier bandeko population ezomarche bapolisier na nsima bazotinda population bokende bokota bopie boyiba etali biso te ale lobi bolobake bana na biso bandeko na biso te biso moko toya mitema mabe tolingani te en tout cas leta na biso soki tozwi solution na likambo oyo te kongo na biso totikalaka boye bainvestisseur baokima boya te namonaki so image moko be bakangi chino ndeti chino asali nini eza pasi pe mawa. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup na bino obolandi biso ko banda na ebandeli kino na suka ya émission na biso. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour la disponibilité, merci beaucoup vraiment pour la partage, pour la like, pour la commentaire. Merci beaucoup na mon papa héros dans l'ombre na sima caméra na zaki bonga ingénieur mythe na présentation ezaki bonga oyabino chancer siana moi na suka ya basongi autrement dit IGF. En tout cas le vraiment na yaki kokanga comportement ya population, comportement ya la police ezo plaire te eza vraiment kitoko te. Eza vraiment kitoko te esika on a betisi bato libaku en tout cas bolimbisa esika open na lobi malamu botiango na commentaire to ko continuer. Merci beaucoup na Evelyne Duchesse Tunani maman sociale. Merci beaucoup na Vie Blaise Mokabi chauffeur ya boss na kata Paris. Merci beaucoup na Serge Vital les bijoutiers. Merci beaucoup na batu nyonso obotali émission Nabiso. Restez toujours branchés, c'est cimenté. Collez scotché sur notre chaîne Active Finale Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.